héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix, chef de l'État. Beta Maboko Makasi. Banda lelo mutu aya kosakana na bino teke o Félix Tshisekedi ateki mboka eza lokuta ba eza conscient ba yebi na démontrer bino noir sur blanc alliance mosusu balobi azala mokonzi ya mboka na ba alliance wana alliance nini o bosepeli nango nde réponse na lobaki yango wana Tshisekedi wa Mulumba super national, viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix, chef de l'État. Beta Maboko Makasi. de prester sa communication à secrétaire général. Oui, merci. Avant tout banda na kosenga nanu kosenga ba mama na biso bolimbisi journée à mardi na niveau exécutif ya parti topesa yango ba mama menga pe ndenga na linga ko travailler toujours na ba mama elongo yango nde na linga komiko saka na kati na bango. Ba mama nde babokola biso yango tozaka na affection wana même mokolo ya biso te oyo ya bango bamonaka biso kana kati wana ba mama bolimbisa biso mpona mokolo na bino tokofuta bino. IDPS viva! IDPS viva! nalingi koyelobela bandeko na biso bakongolais. Congolais, il faut toyeba eloko moko. Tokoza la ba adversaire politique et non ba ennemi. Ce qui omoni muto azosa la politique, azobosa na keboza ba adversaire, azokomisa yo ennemi na ye, là il y a quelque chose qui ne va pas. IDPS viva! Pona nini na lobili kambuana? Naebisaki bino semeno euti koleka ke tokendeki okutana na autorité morale ya FCC na GLM. Namonaki bato mosusu balobi opona nini bokende okutana na ye. Nazo répondre bango boy. Tokende okutana na ye parce que aza allié na biso. Tolokani malamu. Après kokutana, boyebi ke bakonzi soki balingi bakutana batindaka nanu bato bazanzinga na bango ba préparer rencontre après bango baye kokutana. Eza boyete mokonzi na biso mwana mboka Félix Tshisekedi dimanche oyo ayambaki prédécesseur na ye Joseph Kabila na domaine présidentiel ya Nsele, mais ezalaki eloko kobomba na te. Bato mususu tango batunaki ngaki pona nini olobeli makambo wana ke bokendeki GLM. Nayebisaki bango ke soki nalobaka ngo te bato mususu balinga batia polémique na esika ezali te, puisque aza autorité morale ya bato o baza ko se reconnaître à travers ye. Biso pe toza ko se reconnaître à travers mokonzi ya biso. Soki toza na masolo tomoni mwa likambo muke toko kende tokutani tosololi likambo mabe zate. Mais à ma grande surprise namonaki batu bandalobi na butu basali commentaire na sens nyonso parce que
commentaire moko négatif po bamonaki photo ya mokonzi ya mboka bavandi na ancien président Joseph Kabila na mesa bazosolola bazoseka. IDPS viva, bandeko moko wana bazwaka bafoto ya ancien président ghanéen na président actuel ya Ghana babalansango balobi jour nini biso bakongole tokoma na étape ya boye nayebi botangaka na bareseau sociaux bomonaki bacommentaire nyonso wana bamosusu batiaki bafoto ya Obama, George Bush na Donald Trump balobi boye na Bill Clinton balobi mukoloni ni biso bakongole tokokoma na étape ya boye. Mais lelo Félix Tshisekedi akomisi bino na étape oyo bane ko rêve wana bomoni yango mabe. IDPS viva, IDPS viva. To réfléchir neti batu bobanda ko yebisa nzambe ke mukoloni ni tokoma pe na étape ya boye. Nzambe atindeli biso mokonzi oyo ya mayele ebele oyo aboyaki ke prédécesseur na ye akende na exil atika mboka tosala politique à chasse à l'homme olie bosepela na bato wana bobandi kosala commentaire moko négatif oyo bomona ndenge nini bavandi boye mais olinga basala nini balala na se non. Il faut boyer baké en dehors de toute considération nous sommes toza ba congolais toza ba ennemi te toza ki ba adversaire politique lelo toza esika moko et na comprenaki que tous les prophètes de malheur o ba ebisa ki batuke c'est fini entre Kash na FCC eloko monsieur ko salema te tango bamoni mokonzi mboka bengi si prédécesseur ne bavandi yango esalaki bango pasi na motema. IDPS viva, IDPS viva. Nayoki batu bazolo baboye base ya IDPS baboyi coalition entre Kash na FCC bakomiango dans tous les sens babandi ko expliquer bato. Mais c'est pour moi une occasion ya kosala mise au point oyo bino bapansango bozo maloba nanga na explication nanga. IDPS viva, tozalaki na alliance ya liboso alliance o tozalaki na bandeko na biso alamuka alliance wana bapekisaki biso IDPS malgré congrès tosalaki malgré ko voté mwana mboka Félix Tshisekedi comme candidat président de la République bandeko na biso wana basanganaki na Genève comme en 2003 na Sun City. Toujours les mêmes personnes. O balinga koyoka kombo Tshisekedi te. Mukolo wana balongolaki Félix Tshisekedi toyoka na malam place wana. Alliance o baza koyebisa bino wana. O tozalaki biso nyonso elongo. Balongoli Félix Tshisekedi balobi yo tikala mwana bitinda ya Martin Fayulu. Memelaka yesak oyo bongi na ebonga wana te zonga sima Fayulu akende liboso. Nde alliance bosepelaki na yango? Nde alliance bino bosepelaki na yango? Toyoka na tosala hypocrisie te. Mukolo wana na Genève balobaki boye. Bino batu ya IDPS malgré bitumba nyonso bino bosala malgré bokufela batu candidat na bino abongi na ebonga wana te azonga na sima amemelaka Fayulu malette
Fayulu abima président de la République. Nda alliance bino bosepela kinango. IDPS viva. Toyo kana pona yoki ba commentaire ezo salema na ba sens ebele. Au base baboy alliance wana. Tozongi awa. Toujours batu moko wana. Bayebisi ba mindele. Bosala Félix Tshisekedi pression makasi. Yena Vital Kamerhe bazonga bazala bana bitinda ya Fayulu. Au cas contraire, carrière politique na bango ekosila. Nde alliance bolingaki yango wana. Po il faut toyebisa na ba vérité. Batindela mokonzi ya mboka ba SMS ya ba menace. Nayebi nini naza koloba. Par les grandes autorités ya mboka bapaya. Bayebisaki ke il faut ozonga na accord wana. Accord elobaki nini? Accord ezaki clair. Yo Félix Tshisekedi olongwe otikali na sima Fayulu akomi mokonzi yo mwana bitinda na ye. Bitumba na bino EDPS etali biso te. Nde alliance bino bolingaki yango wana? Hein? Siko tozokende FCC o baza koyebisa bino ke eza coalition ya mabe. FCC tokema ponomi toganye bango malgré ndenge bazalaki na basoda bambongo po ba compliquer biso victoire na biso balobi non mokonzi ya solo eza yo Félix Tshisekedi oganye maponomi yo koma mokonzi na biso okamba mboka entre bango na FCC tokotambola na banani. Qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie. Bango balobi tozala bana bitinda na bango. Mais ba oyo mususu balobi Félix Tshisekedi yonde oza mokonzi yonde oganye maponomi koma mokonzi ya mboka o dirige biso. Siko ba oyo bamemi biso ti na justice po totikela bango kaka ebonga balobi ndenge tolongolaki bino na Genève boyoki te tokomi na bino awa tozomema bino na cour constitutionnelle bolongwa kaka Fayulu azonga wana. Est-ce que bino bomonaki FCC atindi Shadari na cour constitutionnelle po balongola biso? Mais boyebisa nga nanu entre batu mibale wana totambola na nani? Totambola na nani? Ezate etango tolobaka biloko wana te tozangi ba argument ya ko avancer. Ezate etango tolobaka makambo wana te ezate tozangi ba argument. O Félix ateki mboka wapi? O Félix a trahir, oui, Félix a trahir bango po basi na bango bakokoma ba première dame te bakotambola na tapis rouge te. IDPS viva. Nalingi koyoka buzoba wana eza koloba malisusu te. O Félix a trahir base baboyi. IDPS viva. Bomi mbete na maboko po bozaba na mayele. Mokonzi na biso Félix Tshisekedi aza mutu amayele ebele. Aza mutu amayele ebele. Na koyebisa bino ke na ndenge batielaki makanisi na bango na bambongo na bapaya bazalaki sur te ke Félix Tshisekedi akosurmonte babiloko nyonso wana. Bobetela mokonzi mboka maboko makasi. Nalingi koyebisa bino bo ndenge bozali awa banda lelo mutu aya kosakana na bino teke o Félix Tshisekedi ateki mboka eza lokuta.
baza conscient bayebi na démontré bino noir sur blanc entre FCC na Lamuka tokoki kosala coalition na nani hein? Bato wana ekiri na bango na 2003 nous sommes en Afrique du Sud basalaki biso toujours kuya ndenge moko balobaki ke tolingi zaidi ngoma au lieu place ya Etienne Tshisekedi na 2018 basali biso kuya ndenge moko na Genève sikoyo tolingi Fayulu au lieu place ya Tshisekedi po kombo ya Tshisekedi ediranjaka bango epesaka bango insomnie mutu a distraire bino te na babiloko ya lukuta ba distraire bino te mokonzi ya mboka atrahir mutu ata moko te. Est-ce que lelo babiro de bakangaka bino hein? IDPS viva toyoka na malamu IDPS viva na ndenge tozali awa nalingi koyebisa bino boye bomoni papa soki aza na ndako alobi ke 18h bana nyonso bazala na lopango bana oyo bazotosa papa bakosala ndenge nini bakokota na lopango par déclaration de gauche à droite mokonzi alingi koyoka ngo te asengi discipline toyokani démocratie oui mais ce qui papa alobi il faut kotosa bomonaka na bafamille na biso soki papa apesi instruction bana na absence na ye bana basali eloko mosusu soki papa azongi abetaka bana nyonso te akotala yaya na bango alobi yo napesaki mitindo boye mpo na nini baleki no basali boye nazopinir yo nanu comme ça po ozala vigilant otala bana basala buzoba te IDPS viva yango mokonzi ya mboka alobaki boye secrétaire général tia ordre soki otia yango te yo nde na kosanctionne. Est-ce que bino bolingi mokonzi asanctionne nga bolingi mokonzi asanctionne nga yango na kosenga bino boto saba instruction nyonso ya mokonzi tokani malamu puisque chaque fois quand vous vous comportez très mal balobaka boye ye alobi alingi kokamba mboka mais lingomba na ye moko azokoka yango te. Est-ce que eza malamu totika koyokisa mokonzi ya mboka soni IDPS viva yango na koyebisa bino boye na poko ya lelo bose laisser distraire te tosala te ke biso toza liboso mokonzi aza na nsima azolanda biso il faut tozala nsima tolandaka mokonzi ya mboka toyokani malamu nakanisi na maimatali coalition entre FCC na cash bosepeli na yango ezala libela IDPS mutuna biete boyeki mutuna malamu te na nkuli bino boye IDPS viva inga azala mokonzi ya mboka te alliance mosusu balobi azala mokonzi ya mboka na ba alliance wana alliance nini oyo bosepeli nango nde réponse nalobaki yango wana awa IDPS viva
IDPS viva. Batou te koloba na désordre te na lobi boye. Toza na mois de novembre. Batou basali bisoku balobi boye. Bino ba combattant IDPS na mokonzi na bino. Boza ko représenter le côté bozonga sima botike la fayulu na tuni bino sikoyo alliance wana nde bolingi tozongela ngo bomibetela maboko pisi bobo yango IDPS viva mais n'a préféré ko garder parti tia mutu mususu place na ngai toze belete na lobi toze belete eza na bato bazokende ko consulter ba marabout bazokende consulter bato ebele po bazwa ba nomination menga eyaki na plateau na lobi excellence merci na lignatika na limité na ba combattants. D'où par conséquent mutu akoki ko impressionner nga eloko moko te. A des fois, na mona kabatu bazoko ma salité na ba réseaux sociaux na talaka boy na tangi na seki na lobby sokaye ba kabilo kwa bazolo belango nani batu ba créer ba désordre on alimentaire pour ba zwa positionnement c'est connu de tout le monde. Et puis à un moment donné mon konziambo ka exaki ba mususuke l'unique oya kawa zo lisanga makambo parti c'est Augustin Kabuye. Les restes ba kana ba farde na ba CV na bango. Batika bino calme, batika kwambrier bino mokonzi abosani bino te. Toyokani malamu. Mokonzi abosani bino te. Soki gouvernement ebimi ba investisseur nyonso bazwa ko créer misala awa bino nyonso bokozwa misala ba condition de vie na bino ko changer. Batika ba discours ya ko intoxiquer bino ko dresser bino contre mokonzi mboka. Bolanda bango te. Toyokani malamu. Sikoyo eza na bandeko moko baza komituna pona nini mama Martha yaka kopesa ba combattant mbote te naza koyebisa bino boye mukolo le 28 juillet mama Martha tokotambola na ba site nyonso mine na tangi po apesa ba combattant nyonso mbote tokani malamu akotambola na changu po apesa ba combattant changu mbote akotambola na funa akotambola na lukunga akoya koshite awa na limete avant akende pana ye akende kopema abosani biso te boyeba kaza mama shoka azwaki ezaki munene yango totikeleka apema soki tokreaki mukolo le 28 wana ezapo mama abima base bamona ye ameka kopartager na bango mukolo wana tokani malamu abosani bisoté. D'ailleurs, na voyé bisabino ke soki tolingi tolobela ba combattante oyo pona IDPS akokufa mama Martha zana kati wana. Bomona ki jour wa matanga ba mususu ba bando boya pototi a drapeau ya IDPS na nzoto na Nicolas Cercueil. Mais tango ya ye e koma ki problème a lobby faux drapeau ya IDPS ezala Nicolas Cercueil. C'est-à-dire que azana bino na motema na ye. IDPS viva. Bobe telepe maboko makasi. Nakanisi préoccupation na bino ezalaki autour ya accord, autour ya coalition, autour ya gouvernement, autour ya date ya le 28 juillet, autour ya photo Oueza kolakisa mokonzi mboka zoyamba prédécesseur nena nsele nakanisi mabiloko nyonso wana bamituna nyonso wana bozwi yano nango yango nakosenga bino sikoyo bozala discipline boyokaka makambo nyonso mokonzi mboka za koloba toyokani malamu
na clôturer na likambo oyo bandeko bamontar lobi na butu nazaki na mokonzi ya mboka tomoni directeur de cabinet mwana mboka Vital Kamerhe aye alobi secrétaire général toza na 106 moto ya kopesa bato babungisaki bamoto na bango tolingi totindelo yango na bakambi ya bato ya bamoto po bakabola yango nga nayebisaki ebo eza makanisi malamu po informaki biso mibale na mokonzi ya mboka puisi mokonzi mpe ayebaki teke situation ezoleka nayebisi eke eza malamu directeur me nga na kosala proposition il faut bato ya bamoto baidentifie bato babungisa bamoto ya solo baidentifie bavrai motocycliste ezala eloko ya oki ozwa beau-frère na yo oki ozwa cousin na yo otie kombo na ye ekozala malamu te epuis nabakisi boye bamoto wana po ezala na sécurité bakotindela biso yango na camion conteneur camion wana ekokota na permanence te puisque naza na expérience ya bapolo sikoyo bosepeli nayebisi mokonzi ya mboka ke likambo ya bapolo epesanga mayele bayaya wana en tout cas il faut tozela bango stratégie mosusu nga mpe nazwela bango stratégie bayebi esika namemaka bango soki tension ezali nalobaki conteneur ekende na échangeur ekotelema wana baye na baliste na bango tokonfronte bango tomonisi réellement moto baye na ye wana soki aza faux montard ou bien aza vrai montard abungisa moto na ye yango décision tozwaki ya suka yango wana nazelaki babenganga soki babenginga toza malamu soki babengi te etali bango moko me nga nalakisi nzela oyo ifo tolanda mpo na mobulu ebima te po deja kaka ntango sangwana ebimi bakomi kobenganga général ifo yo moko kotalaka nalobi bawelelaka mosunyu na moto aza na mbeli na maboko takozwa so pamba yo komi kolelo tika na pota IDPS viva IDPS viva nakanisi tosololi makambo nyonso me nakosenga bino le 28 juillet bozala ebele bokende kokompatir na mama Marto boleli awa bolobi ke fo bomona ye mpe ok mpona mokolo ya lelo tosuki awa